ya mboka. Vous allez toujours brancher, dire émission à bino ya ngwana de part. Donc c'est Charlie Solo qui vous parle ya mboka. Ça dit vous la brancher, bon moko ya mboka. Émission za carré. Boss momo na souhaite donc ma solo za carré quoi. Bandeko batali mbote pe boye malamu na masolo ya équipe nationale toza na esengo ya boye ba que bozali ebele pona kozela émission oyo bo sengaki gouverneur à ville à Kinshasa aloba gouverneur ya ville à Kinshasa andimi koloba liboso ya équipe nationale pona kosolola makambo etali nzela makambo etali assainissement ya ville à Kinshasa makambo etali sécurité makambo etali voyage ne ya Japon ya gisu Chine susu tena to sali yango na ndeko ko ibatimba RTNC papa ko mbote Serge esami lisusu na Sylvie Bongo mbote na mama Solange Kwale mbote Solange et tout ce qui ici na ndeko Zulu pona masolo de l'homme de gouverneur mbote pe boye malamu na équipe nationale mbote mingi. Tous en essayons de parce que Toyoki Mingi, tous eu ba question ebele, lobby na rendez-vous de Kino, ba toba bengi, ba tindi ba question, ba lobby, ville à Kinshasa est commis incapable ya ko assainir Kinshasa parce que bosoto ba foulu, et comme dire ya ko bois qu'il a ko déborder, est-ce que le lot question nanga ezali ville à Kinshasa est capable ya ko gérer assainissement ya ville à Kinshasa? Merci Ndeko Serge. Liboso na pesa bana Kinshasa mbote mingi na keneki mobembo na mboka Tokyo na Japon na kimagite na démissionné na ko démissionnaka jamais ti mokolo d'élection ko salama ndeko mususu onzamba kopona aya o remplacenga no akene musala na woloba musala kino sala na Japon. Je connais émission suka to sala na bino na lobaki boye likambo ya assainissement mbaloyo village yango na maboko na kolemba yango te ekozala na ba période o bokomona net mofulu tondi bokanzeke basundoli te lero ya kimbuta azoluka mosolo po azoluka mosolo soko azwi mosala reprendre mais nalobaki na bino que solution ya suka durable to lansaki ba appel d'offre to recruter société wa kosala musala partout na monde na ba ville to tambola minene ba pesa yango na ba société o baza spécialisé penza na zane sengo yebsa bana Kinshasa contrat na société Averda oyo a gagné marché wana société na le temps tozo loba azoko tindande bibundeli azaki na mususu na Braza mususu na Angola ezokatisa deja ya mingi euta poto po babanda manaka donc poto bana Kinshasa batia penza idée Averda akobanda musala ya solo penza le 2 mai. Donc Averda azui likambo o etali assainissement ya ville ya Kinshasa mais bana Kinshasa contrat na signé société wana ifuna futa kango sanza nyonso 3,500,000 $. Bala nanga malamu 3,500,000 $. Oyo ifoto futa société wana po lisolo yango mpe esuka soki bana Kinshasa bandimi so batata bamama Kinshasa bainterroriser bandimi balingi moko na bango ekoma ndenge mama balobaki ni la belle il faut totia loboko na poche tofuta mpako ya l'État tofuta taxe ya l'État mingi bakomi oleka na bachaîne na baradio bakomi na système Serge nayebi yango bien
Nasalango le kabango. Batie moi batu 10 na lingwala, batu 11 na matonge, batu 13 na yolo, babenga na ba radio moko, ba finga ka kimbuta basala nan. So na sangisi batu na ba oko mata 100. Otunuye wa preuve impôt un foncier yanda kwa na ozala so za propriétaire zéro. So za locataire fait sa preuve ya IRL impôt sur le revenu locatif zéro. Outi mboka oyo ko fana na Kinshasa eza ville via ville eza ofelete taxe à l'état fofuta taxe wana nde ko permettre sikolo kola toujours mindele ya verda bazu musala photo bango 3,5 millions kimbuta na machine moko te asakosala mbongo gouvernement central boyebi crise eza na mbongo kopesa te tosangisi ba taxe nyonso oya biso itali salubrité bato basala usine ya plastique bato ba importa biloko na plastique pollution ba taxe nyonso tosali oyo babengi nanda mayele nzaba pesanga na créer fonds d'assainissement tosali fonds wana so bana Kinshasa ba futi penza ba taxe wana na lobby ya salubrité ya matière plastique ya boyeza mo ebele ngongeza muke toko ko futa mindele wa problème ko zalate toko koka penza ko futa mindele wana ba première estimation taxe nyonso wana eko bimisela biso 5 millions de dollars bango ba 3,5 millions 1,5 million etikali toko bongisela ngo érosion toko sana ngo pe musala voirie ainsi de suite. Voilà sangonaki na ngo ya assainissement accouchement nyonso ezanga pasi mama moko te akolobawa ti 9 mois durant ata kosu ata libumu pasi ayokaki accouchement ezanga pasi l'air mwana kobota masengo mwana bota mikomone averda sikoyo tobokola mwana tokobokole nini ya kofuta mpako. Oui, papa gouverneur, Toyoki on Poulili, mais Tolingi Bolobi a signé un contrat na société Bonkonde au Sarango na sanza ya mitano. Mais yambote toko ma sanza ya mitano. Bana Kinshasa na bafulo na likaki ndakisa na jolu lobby na pokwa. Mais salinga isoni po solo. Et qu'on peut s'abattre malade. Solution non avant toko ma mois de mai to pe sanza ya mitano pour société on est ça la misala zaite. Yo, moi mabe bozarango. Ngana commune à Bruxelles déjà l'air nazo zonga babisinga débordement mutabe ngai bona bon makombo abina ngai débordement ya ba station na tunie ministre des finances a fouti te na tunie ponga na zonga na mboka nyonso ba collègue na nyonso na lega bazwa moi budget na bango investissement na zonga ngote Nazali na charge fixe chaque mois 12 millions de dollars charge rémunération fonctionnement tout ce que tu veux la police tout 12 millions de dollars l'état congolais coûte babongisi sikoyo na bisabino kalaba futa 600 000 dollars sikoyo oyo matata kataki bazongisi moi 200 et comme 800 000 dollars voilà ce qu'on me donne mensuellement et encore na moi likukuma poto zaliawa moi basanza so totali moi belé toujours dans le côté. Donc voilà un vrai problème. Mais de Bruxelles où j'étais batangila nga pe quelques stations après mission to le hotel ba station ana soge zali sus boya olobate mon nom to le kina triomphal elongwe to le kina wileri elongwe to le kina bandal elongwe to le kibo elongwe wana bolobate bolobaka ka place elongwe nanu te pona nini ezolongwa lokolo tangi kombo sikoyo nazo tuna pour ngana za na 65 stations non sur mutute ngai na komi na lance avant na koma même na lance ki opération na définde mbongo vérité yango wana na biso ke na fixe ya 12 millions rémunération fonctionnement ça va je ne reçois que 800 000 de l'état moyenne il y a DGRK 2 millions et demi sonza basali ici 3 millions plus na ça ba okama na sana longolo ba mo batigala nango soko sangi sona na oza na 3 millions et demi sur 12 millions que je dois avoir dans cette ville ba beaucoup mais que baza oza 20 millions ba kiti na 10
gérons la crise ensemble. Donc moi donc il faut ezalaka moi tant mususu moi sur le bimi où ils ont ma bé pour la banane ça y a une solution durable mende chocoyen na ville futa mai futa téléphone futa bimondi soyo produire na ménage na yo ville vie ofele ezate to intériorisant ngobisonyos ekolonga wana lobe ba ozela mente le programme islamique tire remise reprise entre RATPK na affaire de Salama na ndamba ba moyen tokosala nango tokosala mais ekozala que station balongoli lelo ce qui est grave c'est ça. Il y a une expérience. Ngai mona vivre Barumbo. Ba vider station lundi, mardi station etondi lokola balongola ke loko mokote. Bambongo oyo batata ba mama bozo pesa bato apusu. Les premiers mains à bout pia. Émission munini ko sala makaka na bino tokolakisa ndenge nini siko lié quartier na quartier zoka bapusu. Baya ko boka na butu mbongo bo pesa bango batia na poche kimbuta il faut luka pelle chargeur ou louer il faut louer ba ben il faut trouver carburant il faut fouta bateau bao bata ba puswana mbongo bo pesi bango botia na poche bango pe ba futa ka mbongo e pa ba kenda boka mi binga mona kanga bango na station ngai moko na kenda penza boye mbongo tondi na poche ya tata moko na banda lungwa devant témoin ba versa ka wa merci gouverneur André Kimbuta na kanise le quoi qui sanza ba maman ngo souhaiter ça très bon mois de la femme au sel en honte de Kambuté et on même na gouvernement na basi ba na minorité na problème na kanji mbala moko question ezali ozana plus de 10 ans comme gouverneur ya province à Kinshasa. Est-ce que tu as une politique et assainissement? Est-ce que tu as une campagne de pour sinon avec Dao, ce qui est vers Dafala, il y a depuis calme. Merci maman. D'abord, maman Longonia, faites malam à maman. Bien de vous bisous. Nako boko la continuer bisous à Kimbuta. Ton histoire, maman sera kamikatete. Mbelena koma licencié en mathématiques de pour papa Hermoko Musale baby akangami même abeli akufi maman Zumukumba titre aussi de sa université donc ba maman Longonia fait elamu ba maman basala karanga Sylvie bo basenga ki comme tout po bino fait na bino ba maman bolingande bo ke États-Unis bo basenga nga même assistant pas manga azate mbaki na kama écoute mususu dans mon yawa peut-être comme il y a eu un ami qui était dans l'immigration États-Unis yangwana azali wana donc maman fait malamu ndenge na sala kaka dîner on appelle ça ba maman na ko pesa mais bo sala ngona ezala désordre te lokola mbule leki na ba maman pe na yoka ki mwasoni na pesi mo musoro bo mela bo sepela musoro zinzela mususu donc mbulu pe na osala ndenge na salaka po to fêter bino maman merci ya lokuta ndeko Sylvie nga na saki programme ndeni na tamboli ba commune de Kinshasa ba pesenga ba cahier de charge pour la première fois dans la ville de Kinshasa na sali états généraux ya ville de Kinshasa ba fongoli ba revendication ba doléance nyonso sur la population priorité des priorités assainissement na programme na ezala la population et les gestion intégrable des déchets ndenge to benga ona lopoto to sali programme malamu maman programme ezaki à 5 milliards obi pour nini to une disposition constitutionnelle où le lobby qui province nyonso a ko percevoir 40% ya ba recette nyonso donc ce qui vit la Kinshasa zo kosa na caisse à l'état 800 milliards par exemple par mois. C'est un exemple. Aujourd'hui 40% 800 milliards, donc ville Lingez en a 320 milliards. Disposition Tilelo. Moni
le lobby assainissement priorité de priorité. Le programme te valait en 5 ans 5 milliards de dollars. Donc comme à Rakoto, on y a une exécution budget. Tout ce qui a 50 millions de dollars par an. Donc, mon solonné va moyen et ça là que tout côté que ça la vidéo pensa sur l'assainissement toi qui n'a pas d'engagement gestion intégrée. Si quoi une moins effort tout sali organisation tout sali. Si on a ça on a tout de même créé qui régit RATPKT, hein? Régie d'assainissement et des travaux publics de la ville de Kinshasa. Mais ça peut être misala créer richesse. À part que l'on a pelouse RATPK. Pourquoi on est né dans la Simazando Maman Sylvie surtout yosa kinoa, c'est yosa ma belle amino. Bobo c'est le 20 mars. L'air na sali remise reprise na negonanga amiral wanga. Bobo sani image ya vile Kinshasa. Ngana zana ngo na sapena ba image. Les montagnes, c'était pas biloko bozo mona station moko débordée. Bon kasabu bana ndenge komana. Montagne penza ba bengi montagne imondis sayo montagne awa na côté à beach. Montagne Kinshasa ezakite na ba imondis, Kinshasa ezaki na ba montagne. Ba montagne wana tie bunga na Kinshasa na kata jour mote journaliste mo ka lobi Kimbuta félicitations. Mais j'ai hérité d'une ville pourrie. Ville qui Kinshasa ngana zoki na 2007. Ville ezako existait ata muke. Et forêt salama qui régit salement fort mais le col mon solo la ndité maman ba auto ya mangana gouverneur ya Tokyo. Nagi kirenga bi nyonso na tali na moni ville bo budget na yo kozala combien 1200 milliards de dollars gouverneur ya ville à Tokyo c'était 1 million ba milliard 1000 milliards 200 millions de dollars. Nous sommes en train de blaguer capital à pays. Je vous dis que j'ai à peine 3 millions de dollars par mois, rémunération y comprise. C'est sérieux le problème. La critique est aisée, mais l'art est très difficile. Ndeko André Kimbuta to lanzo penza na bokebi omonite ke bonga ki ondimaka ke RATPK échoué yango wana société obengi Averda eye parce que soki elonga ki penza na mosala ngo ndenge esengelaki ndelelo evandane sala mosala to bandi te mosala esalemaki malamu te po na modèle ya kobenda ba imondisi yango au moins batiki yango suna katikati ya kanivu okomona batumbi milingi esali 4 jours ekokenda kobe likolo siko lelo confiance ni population ozana na société okutu bayebeli te ne esike kouta ne ndenge kobandela bongo zobela bango pako bayelo su pako ata oya moke bafutaka ndima bango po yango nde ezotambusa Kinshasa obandi te nani akoyesu kofuta pako na ye na kotala lolenge oyo RATPK gérer makambo ya baimondisi. Maman, d'abord Mpaku, c'est une obligation. Mpaku va négocier en haute en boka. C'est une obligation. Aux citoyens, tanga constitution. Résultat non opéra la poba CP la moto a foutu pe. Oui que ma comme résultat et c'est que ça nga puisque dans la nature mon na linga sa publicité. So na pêche kaka exemple moko en passant. Moko mi balé en passant. Na kenzela telo monsieur un détail qui est très important dans la vie. Le pont. Je donne un exemple. Yoso Betel Solo va pouvoir vivre avec ça. Au moins, il pont à Bandalungwa, sur Libération, 60 ans. Ça s'est écroulé. J'ai construit un nouveau pont, 2 millions de dollars. On n'a pas parlé. Au moins, il faut qu'il y ait Saint-Luc. Nous avons quitté Boebi, ma peau est nan. Pour on a au talent 3 millions de dollars. Sendwe Boma Batou. Sendwe et Boma Batou. Non seulement on a sali pont, ainsi qu'on a tomboli le colo.
na asphalté balabala na tie éclairage na panneau solaire ata lisolo bobete la montagne. Quand je dis 2 millions, 3 millions, 4 millions de dollars, dans la machine, dans la salle, n'est koteli et pesingai, moi, bokasi, vignette lali, au deuxième année, et laleli, nini. Moutazana mutuka azana mwa minimum limbisa na mabulu oyo ezana Kinshasa lelo banzele zo on peut parenthèse mama zalaka mais nazolo bano atanda ma vignette mais moi mabulu musunda mona zipit po ezali impôt sur le véhicule hein impôt ala mukumi mutuka zangi $30 40 50 ya ufuta vignette ya mwa lundi vignette po banda. Oui, lundi, il faut banda et ça obligation. La réponse n'a pas comme RATPK n'a pas échoué. Moi je ne comprends pas. Nazolo Vanabino, tout ça le budget à 5 milliards. Nazolo Vanabino, Nazolo à 3 millions. 40% au l'État, il faut payer ça chaque mois pour nous ça et il n'y a jamais 10 ans durant. Bon, moi, le miracle était. Nazo promoteur de ville à 5 millions de dollars. Nini? eloko yo moko sala ke bomi yango ka boye nana lobi no ke RATPK kufi awa ngana lobi RATPK ko passer flambeau. Il y a évacuation, il y a immondice, donc collecte, évacuation, na mpasa, kuneza musala munene, enfouissement et tout. Bato bazo ya validation, puisque il y a musala mususu, faut pas valoriser ba déchets en haut. Toko sana recette makasi. Oh nyoso nazo lela lelo, loko to komi na point wana, déchets wana l'air bako. Ekotonda tozo sala pe de charge mususu pour to pesa détail à programme ya contrat até bako valoriser déchets wana bako sala ngo engrais bako sala ngo ba dal bako sala ngo électricité mbongo wana ko pesa biso ko mona que bande ko bako hérité ngana zo tonga ndako na sala fondation na tonga ndako batu ba ya ko bénéficier bao baroya sima etumba munene na bundi na tongi hôtel de gouvernement nazo tonga DGK na baoba nazo tonga ngo benza baokuta ke ngana banaki locataire partout ba ministre ba locataire ngana silseli bango hôtel de ville ya Sika gouvernement provincial ya Sika DGK ezo tonga 4 bureaux à district, on va plus être locataire, direction générale na baoba les ragoya azolo tambongo moko développé ngai nazali oyo na bandi décentralisation pona soirango ata DGK pamba ole nazo arrêté nakende na assemblée nazo edi po balingaki te tokomaki te na cour suprême à l'époque na longi bango omoni DGK bandi ba province nyonso sikoyo batindi bato en formation ba fongoli mais j'ai souffert pour mettre ça. Je vous le dis. Merci Serge Nseka. André Kimbuta yango gouverneur à Ville à Kinshasa na fongola 2 na sali 2 observations bana to bane émission. Première observation les a trop d'excuses. Deuxième observation intimidation yaka wa fana na kitoyo au passé acte 72 na 72 RT ikamute na kanyango na kena question André Kimbuta yango lelo malgré que ba institution so mboka eza illégitime lelo mais au sali 10 ans na tête ya Ville à Kinshasa bakino bakoki ko retenir ni na 10 ans de gestion ya André Kimbuta na tête ya Ville à Kinshasa pour ebele bazolo bake okoma plus conseiller na présidence mozotika Kinshasa ezo kufa ya mibale Serge Nseka na songo pena bolimbisi André Kimbuta yango na tunaka na émission le kaka ba mesure mingo zo na Kinshasa etikala lettre morte vente ya ba sachet lelo tozo mona bana bazotika ba sachet véhicule à volant droit eza nango zo tambola tapage diurne et nocturne bana bazola la tepo na otanga za mobulu lelo elibiso a verda. Est-ce qu'à faire des continuer pour qu'il ait commis solo? Est-ce qu'à faire d'awana et que ce qu'on a mon anzelate tout et que ça appelle à l'être morte. Merci. D'abord, ngai ande na nga olobela na mon intimidation te on dirait obanga na yonga kala ya ngono ko mona intimidation na sala intimidation za ndenge na nga na loba ndenge wana
les intimidations, la présentation d'excuses. Nous avons représenté l'État, nous avons élu, j'assume. Excuse est normal. Sobi Mondi se tondi. Et ça bien été pour la santé, je dois présenter des excuses parce que je suis le premier responsable. Il ne faut pas d'ailleurs là-bas, pour appeler ça un hôtel, vous supporter Kassolo. Non. À partir du moment où nayebi ke zo sala bana kitsa mabe nga nazo luka ba solution nazo bunda nakaka na trouver solution. Mais en attendant la période ndenge ya lobeli solo ekoti bango baso bazu bokono il faut na présenter des excuses. Éducation nazo yango on a présenté des excuses parce que qui paie l'impôt qui ne paye pas, j'ai une responsabilité pour trouver une solution na problème et zo se poser na Kinshasa. Avec Dawana, je vais expliquer clairement les choses parce que la moni moi garantie nazanon parce que na monaki la créé fonds d'assainissement, n'a pas que civisme fiscal, bah qui n'ont pas on a ma capacité. Mais zoya, ezokende, ezokende. Sur tel quand même statistique, vous imaginez na kimbansege na makala na bumbu, bah foutelo ata 100 parcelles de foot un peu foncier, c'est déjà un pas. Avec dans le dossier na kema mukonzamboka. Na pesi merci le long na bateau. So bango batinda kanengo na po bafunda ngai pa mokonza mboka. Mais na pesi bango merci. Puisque les razui ba image à croire que c'est difficile. La bien excellence, vous avez vu les images, il y a un problème. Je reviens sur mes propositions. Nazozonga na ba proposition nga autofandaka mokonza mboka premier ministre Matata Durka ba chef de l'État n'expliqua likambo assainissement. Il faut une gestion intégrée, récolte et collecte, tri et puis valorisation. Il faut une société spécialisée ou des sociétés parce que Kinshasa est vaste pour nous, tout Kabulaon a 4. Na expliquer pour que Zamboka na convaincre. Il y a confiance dans Verda parce que à s'impliquer totalement, le chef de l'État s'est impliqué totalement Tito Koma. Donc on a la garantie. Vous avez actionnaire, vous avez associé à Velda, ou bien la société à Libanda, vous avez recouru à votre service. Vous avez associé à Velda. Surtout, vous avez combat des jeunes à habiter. Je vous parle d'un appel. Est-ce que vous comprenez? Oui, société. Gouverneur Kimbout est moi actionnaire à Velda. Oui, société de ton hôtel de ville. Surtout, comme on a évité. Moi, je ne signe ni chèque ni lettre de commande. Chaque ministre fait son travail. Dans le lobby, basali appel d'offres. Basali sur 40 sociétés. Bamsoukout basali baginozo va contraindre le gouvernement central. Batambla rangona lelo, il y a 80 millions de dollars ainsi de suite. Basali belé. Basali appel d'offres. Oyo tomoni mieux disant, pas moins, pas nécessairement dans la moins. Dans le mieux disant, il y a l'expérience. Il y a des villes que les agents ici ont été visités, va vivre société en haut. So katisi po ekomi na Braza, so kati na Braza au tali misala ba bandi ko sala, o ndima pe ke société wana bazo tatonete bayebi. Donc ce côté-là on n'a pas triché, c'est un appel d'offres, mais j'ai eu l'appui du chef de l'État. J'ai une assurance, j'ai une garantie de la part du gouvernement sur une instruction du chef de l'État pour nous dire que civisme zoya malem. Nous avons été clairement pour bakina tout fout en pas côté avec de gofan. Ah non, avec de gofut à fond d'assainissement. Mais j'ai la garantie de l'État. Voilà. Voilà, le gouverneur lundi. Vignette et Zobanda, au lobby en venda avec assurance Nyonso, mais Bandeko Balobi que Barofuta
vignette pour na kotambola na nzela nini voirie à Kinshasa après 10 ans et de constat eza kobeba makasi. Est-ce que vous encouragez ka batu ba futa vignette bande ko déjà capé bazali na bande ko gouvernement provincial bazali bango nyoso bazo capé mituna ya population ba futa pour batambola na nzela nini? C'est vrai. Voirie secondaire et baby. Parce que dans une grande ville, il y a primaire, secondaire, tertiaire, ainsi de suite. Ce n'est pas toute la voirie qui est abîmée. Serge, moi je peux quitter chez moi à la maison jusqu'à l'aéroport, je n'ai aucun trou. Je suis sur une voirie. Non, je donne un exemple. Je quitte chez moi, je démarre. Vous savez là où j'habite. Financement. Il faut au Sala Yango. Calculer les 600 km plus ou moins de la voirie dans la ville de Kinshasa. Nous sommes dans le 1000 km, 800 km dans la ville. Rémunération à pas c'est 2 milliards. Il y a un seul mois passé. Pour année passée, on a ébissé au Foner a versé à 2 ans d'exécution budgétaire. 2 ans déjà dans le mois de mars. On devait avoir minimum 3 millions de la part à Foner. Le Foner est en difficulté parce que les sociétés qui payent sont en difficulté. Vous comprenez la difficulté est où tu as crise. Mon bilan, c'est Koufa Koutoua. Elle faisait la totale. Il faut foutre. Puisque on a foutu à Foner, pour Foner, alors on a quelque chose à Pessanga par exemple. C'est rien que pour l'entretien. Ça ne représente rien pour une grande ville. Donner 1 million à une grande ville chaque mois pour. Nous sommes déjà au mois de mars. C'est là où on monte. Si on a vu ce montant dans une Foner, au collage. Ministre de l'Agriculture. Pour la route de dessert agricole. Voilà, vous éviter que tu réhabilites la route. Tu as un pont, tu as un plateau à teke, vous n'avez rien. Mais depuis 200 000 dollars dans le pays est en crise. Alors, moi, de la même manière que j'avais amené l'assainissement, j'ai amené les dossiers de la voirie. Je suis heureux dans nos Kinois. La première partie vient d'être payée. En 3 priorités de priorités 11 millions de dollars. Après les priorités 38 millions de dollars. Et enfin la grande modernisation, on est dans les 200 millions de dollars. Ça c'est la grande histoire. Les 11 millions de dollars, le chef de l'État vient d'instruire qu'on nous donne le moyen. En principe, si la procédure est rapide, OVD à cause de lundi ou mardi. Mais il y a la sous-traitance rapide. La chinois. Et ça là déjà. L'entreprise nous. Mais pourtant on a chinois. Oui les rios na suko les bouloute chinois mutonga ngote. Mais rond-point nango wane comme un problème. Rond-point parce que c'est la casse. Olengo doit répondre. Rond-point, il y a un projet, l'avenir Sergent Moké. Longwana, Baïbasa la route à Mounene. Et Longwana, et l'équipe devant rond-point, wana, aménager rond-point et continuer à Bambarti, beau marché, Kingabois. Et ça là, et sali, moi, Kolanda, fleuve quoi. Il y a un grand projet, les études sont faites. Les Kambozo Kata, mon financement, bon, Kogina Nouté, ou bien Zana Nouté pour Baton. Yamana Baboya Bossima, Noté Botiga Nengwana. Oui, Toza, c'est un papa gouverneur. Donc, excusez-moi, il y a confirmé. La CGP Bolimbisi, attendez quoi, l'Inga Bolimbisi, pour ndenge ma boule zalina bata voiture paie, et au bon moment amortisseur, ils ont un problème. Ndenge ba kino baza ko souffrir. Koza mosolone saline ngwana. Mais si comme konzamboka apesi biso dans un premier temps 11 millions, je crois qu'au bima mardi ou mercredi la semaine prochaine, tokosa la sous-traitance, ezaka ba chinois té.
na pese exemple baba ki toko tonga ma wileri nga muna tonga au salani na mbonga ya vignette réponse à wileri 7 millions et demi nga muna tonga nga. Donc voilà mutatonga ki ngwa chinois. C'est une société qui est ici qui fait du très bon travail. Il y a un tasali coup de boucle en Gilles ndenge bomoni wana société en wana susu nous sommes ça ba chinois te to pesa l'entreprise a gagné après si ba caractéristique à kitoko donc tozo bana musala ya voirie pour ce zakoya bolimbisi na moi passionnant eleki mikolo mende mpako bofuta. Oui, Serge Toyoki na munoko ya papa gouverneur na biso ya ville ya Kinshasa alobi crise eza na mboka ya solo crise ezali pona biso population mais crise pona bango te biso tokufa likambo te. Merci topesi yo merci. Alors na motuna na ngai nzela ya ville ya Kinshasa na voirie urbaine ya ville ya Kinshasa totali otangi wana yo moko olobi olongwa ke pana ozui libération 24 novembre oleki sende okay ozuiti okay ti soki kinkole wana botongi yango po bino moko bolekaka mais oyo ya ville ya Kinshasa pa population evandi po yo ozali kinwa tangi akala po kende ndakisa okende ngiringiri okozana posa ya koleka victoire te oleki na nzela ya bumbu kona ti obimi okay elemba outi kuna oleki ngiringiri mpona nini lelo esalemaka te papa gouverneur. Merci, je crois que tozozonga la cause moko oyo toza nango na pasi tozozonga la explication moko na pesa exemple yanga na ko pesa exemple ya zola fa na lingwala alinga kende pe na nani alinga ki totala mutu moko na bumbu na ko pesa exemple wana pona olakiso ke banzela pe salama azu wileri azu libération te azu wileri akei azu ya sosa akei azu babalo ti okoma na lando za na kati ya bumbu eleki ngiringiri libulu moko eza te lelo pokoma otambola matonge ndima quand même que nzela salama mais nakoloba oyo par exemple tosala eza pamba nako échappé na vérité te voirie ya mboka eza kokufa nalobi mosolo eza te po entretien elandama nzela eza lokola yo mutu entretien sozokende bacheck-up te santé kozala bien te mosolo ne oyo kosoutenir entretien eza te eza likambo kobomba te na bino na besoin 12 millions naza na 3 millions besoin ya on atali na se na pesi un exemple collègue nanga Jobour aza na 15 milliards na pesi un exemple ba grande ville on en a pas papa nga nako nima jamais kinoa kufanza nga pouvoir d'achat ba kinoa etali gouvernement provincial te et économie ya mboka mobimba mais je crois na ndambo nzaba pesa ke kota na poche nanga voilà, c'est plus pour vous, les sujets à sécurité avec la culture. Avant sujet à sécurité, le gouverneur Mungwa Mwamuke, gouverneur a sali 10 ans, a bien qu'on dit maté bana Kinshasa ba kufanzala. Bazaki mi balé ba gouverneur doyen, o ba umela wana. 10 ans après, Moïse Katumbi a démissionné, maintenant on nous allait chauffer na Katanga, a fait ça 100 000 tonnes à brader à Massango. Gouverneur Kimbuto poso zimbongo mingi mukoni niyo po sala dondenge wana na pola bana mboka ya ville Kinshasa mbongo na yo to rage no abelaki ba opposant bo so ba ningisa pouvoir na bango akeropesa donc mbongo na yo lié profiter la bana kini zo profiter na poignée ya batumo bazo ningisa régime na bino olobini. Merci mingi osali na comparaison ya gouverneur Katumbi asomiso ba masango atindi 100 000 tonnes. Asalaki combien d'années avant qu'il y ait une opposition comme gouverneur? Na posé question ana. Asalaki Mboula Boni, ça fait combien d'années Azali? En tant que gouverneur, Banzala Masangu, Nakatangi Kota combien de fois? L'éragi gouverneur.
bato bakola na hôpital na mabele bopito atike salamate bakelasi o ba otanga na mabele atika ki yango te nga lingi opesa nga action ya 100 000 tonnes oyo ndekolanga Moïse asalaka l'air azalaki gouverneur naye okota na baconflit te na bacomparaison te mama nzambe azomona nga na mbongo te ya opesa 100 000 saka ya masango na bana Kinshasa mais opesa ba opposant ba dérange nous des so Sylvie na tuno la gisa preuve na pesa ka ba opposant ozana ngote ka bilobela na yo kia na ye lobi toke na sengo lisanga zo lelo ya ba koselinga yekoti yo terme moko lobi ba koselinga eloko ezali wana tozana notion ma paix. Nous croyons que les opposants congolais sont des Chinois, des Zambiens, des Togolais, mais ils sont des Congolais. On trouve même dans une même famille, il y a une opposition, les qui sont la majorité. Ils vont cesser de se fréquenter. Et j'ai la fonction de gouverneur. Gouverneur à Banane. Baba Kino naza gouverneur à Kinois majorité. Naza gouverneur à Kinois nyonso. Mais mutu tout ça qu'on ne foufou. Pour la commis gouverneur, le collègue a poni n'enzela mususu. Donc avant ya sou la foufou pas n'angate. N'ana ko qui n'est pas n'aité. N'y a pas corruption. Non, il faut respecter les gens. C'est pas. Je n'ai pas ces moyens là d'acheter les gens. On n'achète pas de conscience. Non bon on ça combien. N'habitude Sylvie nazana ngote. Ngai babenga nga le sommet na gouverneur ta. C'est parce que j'étais généreux. C'est tout. C'est parce que j'étais généreux. Babenga nga le haut sommet. Na gouverneur te. Na vivana baninga, na kabola baninga, na zalapia, na baninga. Et bon lelo, nzamba élevé à ce poste au lieu koutou. Générosité en est grandir. Yo comment go calculer? Sylvia a ta majorité. Il est phase. Mais majorité c'est un acquis non. Nga na ceux qui il faut que je travaille pour la majorité. Mais ceux de ceux qui ont 1000 militants, il faut nous voir comme à 10 000. Il faut recruter les 9 000. Non. Tout ce qui a bilo kwana, tokola bantu, solidarité, biso mama ba olamba. Ponde utie pa mama nanga. Soso utie pa mama angamu. Mbisi mama mususu na numéro 12. Moi ba sangisi tole ensemble. Tokola ndengwana et comment nature na biso. Solange, je crois les sécurités. Oui, gouverneur likambo ya sécurité na Kisasa na bandi ezali comme moko oyo na yebi teta monsieur opesa bilan mais ekosi la bato ba kokufa na lolenge moko insécurité eleki soko la narata msusu ba télévision na biso msusu ya pembeni okomona te mikolo nyonso bato mpe ba changer système oleba ya bino botie fungola na porte ba koma ko yande ba buki mur di dusu monene mo ba koti basali o ba kosala et puis ba bimi batona banzala yo moko beleli crise a o ezana mboka lelo yo tokosuka wapi na likambo ya insécurité na ville toyite soke lekela bino bokokaka te to système osulu kwa boluki société ya sika pona ba imondis boluka ta ba société ope roya kosunga bino pe na o etali sécurité. Merci maman, merci mingi. Nga nazali gouverneur, naza na gouvernement provincial. Tout le monde population se plaindre. Et toujours là la té, ba église, ba bar, nga na osalani. Biso to kozwa mukano babenga na kozwa kaka arrêter. Arrêter on a la pesi police, na pesi ba service mususu, na pesi bourgmestre, na bi voilà eloko tolingi esalama. Après bourgmestre on peut ce rapport anga kutu commandant yokela angate. Nga commandant olobine arrêter gouverneur yango yabi nga na oli arrêter. Faut dire la vérité. Faut dire la vérité. Dans la police, il y a des professionnels qui font du bon travail et il y en a qui sont là pour déranger la population. Il appartient maintenant à la police. C'est la police de police, il y a Makassi, il y a des professionnels
pour éradiquer le fléau. Parce que ceux qui ont tali, bateau basala mbeba, évidemment il y a des bandits qu'on arrête, qui savent la population, mais ceux qui ont tali babandi wana, policiers ou militaires mogazangate. Donc il y a un problème. Le problème est entier. D'abord, la population doit continuer à dénoncer. Il ne faut pas dénoncer. Puis c'est un civique qui a balala balopango. Mapango est dans la balabala. Balabala est dans la quartier. Quartier est dans la commune. Ils doivent communiquer. Police il faut ça la musala. Soga kangi. Police osani. Il faut atteindre la parquet. Parquet peut qu'on ne faut pas ça la musala bango. Mingi mingi tozo vivre nini. Sont le même grand bandit Bazo Kanga. Lobi va présenter Nakalu Fungula, accueilli parquet. Une semaine après, non, non seulement le pango a un commissariat à la place Bakanga qui c'est un problème. Gouverneur, est-ce qu'on a niveau ni Moussale au Salamanandenge Longo Banité selon you, parce que you quand même selon moi, il y a deux lacunes. D'abord, au sein de la force de l'ordre, la police, puisqu'il faut écarter l'armée. Mais il y a des hommes de l'armée, des gens civiques, surtout Mingbabenga Kaba, Obalongola, l'armée, des déserteurs, qu'on appelle police militaire, on appelle police de police, il faut y lander la bien, Oyo, Bazali, opérationnel. C'est pourquoi on a la réforme a créé inspection de la police. L'inspection de la police, c'est pour contrôler la police, n'a pas mission va confier à vous. Place on a moni, moi défense ces alliés. Deuxième grande défense, ça j'ai dit, parce que le procureur, ils sont membres du comité provincial de sécurité. Naïf Sarabango. Comment un bandit qui a été arrêté 2 jours, 3 jours après, tout le monde est sur la baba, la côte narguée, moi, Batouana. Un, ça décourage les policiers qui ont fait le travail. 2, ça met la population encore à l'insécurité. Donc, c'est un travail d'ensemble. Je suis content que maintenant, la réunion de sécurité, je viens de le constater, tellement par rapport à l'équipe, que bâti un auditorat militaire. Le moyen bâtia procureur des athées, bâtia commission à part, il y a justice, ministre de la justice, la banane. Je crois que ça pourra donner. On a interpellé Mouké, Bande Gonabiso. Comme on dit, il faut que l'État bateau soit en haut, cause de la contrainte de tailler là. Il faut que les alliés respectent en haut. Il y a des pasteurs. Au-delà, il ne faut pas que les policiers obéissent à l'église pour comprendre qu'ils ont dérangé les voisins. Il y a déjà. Il faut avoir la conscience que si Mayabar nanga, nana banu bakinde kelasi. Donc conscience na biso nanu, conscience na biso. Après sanction, bata sanction paie, basa la sanction moga makasi, pour lobby, bas sanction na pour lobby mutazongelate. Malheureusement, tout ça la net moi cercle vicieux. Gouverneur, les Camerounais pour Mamboka Mikolo na politique ali Kokunda et Etienne Tshisekedi. Vous allez qui na réunion, na secrétaire général à IDPS. Tolanda qui on a étando Ike, au PCP espace à 500 mètres. Oui, c'est vrai, à y président IDPS. C'est vrai, à comme y président conseil de sages. Mais le président Tshisekedi appartient à la nation tout entière. Batumongo baozo ateke, baboye di combat nae ezalaki Congo ezala état de droit. Démocratie sans récit. Abandi qui ont l'air à dictature à président Mobutu. État de droit.
ba militant na biso bandeko na biso bana IDPS état de droit elakisi boye mibeko ya mboka nde ezali kolo na biso nyonso toza sima ya mibeko ya mboka wana ne mboka ekotambola komba ya président Tshisekedi likambo oyo bandeko nanga bakomozwa ba décision o tolingi tokunda eboye nga nazo koyebisa bango IDPS eza na objectif moko comme tout parti politique. Objectif IDPS c'est la conquête ya pouvoir. Il faut pas jouer à pouvoir. Les IDPS c'est jouer à pouvoir. Et que ça là-bas ça l'état de droit ndenge fondateur na ngo atikaki ou bien et comment ba militants so ba fandi ba yokani ba lobi boye ba kipena ba hotel kama mimbe ka mboko zo koloba yango na ndenge mboka otambola te bandeko nanga bocha mai na kati ya vino aza mutu foto kunda na lukumu nyonso wa mérité eza matanga moko il faut élakisa que peuple congolais bakoli bazo remercier mutu asali pona bango na musala gouverneur ko sala pona ngo nazo sala musala ndenge mibeko loi ya pays eza kotinda nga lelo na bundani mibeko mboka lobi pona enterrement oyo balobi villa s'occuper nango na mibeko mboka lobi mutu nyonso kongolo nyonso faut bakunda ye na cimetière Nathalie comme aza mutu munene asali musala munene ngai bon cimetière à lelo eza lokola moi VIP eza nécropole na proposé que na sala e carré spécial na nécropole mais moi pembeni dans la kati penza nécropole te moi pembeni bande ko IDPS baboyi na bi peut-être kuna ba mol pesa musika bato bazo ko balingi s'incliner aux ba temps mi na pusani il faut na respecter beko ya mboka donc nazo luka kaka place cimetière moko ekozala pembeni na chrétien ne bakino baloba na profiter wana na tia eloko moko pembeni yango na pusana ina koma na aéroport boyebi na aéroport wana cimetière moko koma nango Mikonga ezalaki na sote kudu anko ya nyantel ya kinkol na pousse ni koto penza na kuna pe na sali carré spécial na proposer baboy nzamba lala ata inspiré biso tozo le kaboy na tali cimetière à Gombe aleo wa munene wana na moni sima ya ndako police na proposer en prise à munene so na kati mwa nzeto yo na longoli bureau à la police na longoli mwa station à SNEL zawana et comme benza boulevard donc so na saleli papa Tshisekedi muzola wa mutu nyoso zo na boulevard azomona na CPI na bengi bandeko ya famille je vais être franc ba batali ba CPI na libana le na yoki militant baboyi ke bakunda papa président Tshisekedi na Gombe na Libana ngana ye na yoki balobi nanga o monseigneur Molumba aza koluka yo po bosolola po na suki dérogation po na limiter ndenge bango balingi wana namoni ni mukanda oya ezala IDPS ezala famille que balingi bakutana nga po to discuter makambo ya nani mais rappel nanga eza moko yango na bisa yo nga naza officiel na ebiselo moko nalanda babiloko na bino wana te bobengaka soki na biloko pama je suis officiel bayebisinga sa na yoki o ba militant balobi boye na ba WhatsApp na bana naza nango te natanga nango te na yende na yoko zwa version officielle na Kinshasa mutu na tikelaki intérim apesi ngai rapport nazo lela mbongo
on arrête les travaux parce qu'on risque de dépenser pour rien. Yo mona cimetière moko na Kinshasa ba bi botonga cimetière na ba matanga tokende ba cotiser no cimetière au coûter biso $200,000, $250,000, $300,000. Yo so mo meni puisque ezalaki kaka kotonga na na te cimetière na été ezalaki ko bongisa kobongisa na Prince Elongwe boulevard Tikuna po bapaya pe baroya bato banoyaka ko aménager kolola na pelouse ezaki misala ebele ya osala na kati na kotonga mausolée yango moko. Donc ils étaient prudents pour demander à ce que botikana bon faisons une banque c'est quoi le journaliste comme auditeur comme auditeur c'est pas tout maman à l'état ezalaka o babengi na kesa l'état na trésor urbain mbongo bimi Kimbuta pour vous dire que les hommes passent, les institutions restent. Mbongo et bilegi bakogisi mbongo Kimbuta za te azana Japon. Entraîneur, entrepreneur que nous tournons, ce n'est pas les gouverneurs, c'est le gouvernement provincial. Nenge finance bimisaki mbongo, solingo sala bango edit, mbongo ngozaki combien, etikali combien, nenge bokomona ye ministre ngo azalaka na bavion. Ngana kanisi na okute na Kinshasa na siko na moi na matondo te. Donc, de ce côté-là, on ne peut pas toucher à l'argent, par exemple, à projet, à présent, ça on ne peut pas. Mais dans le bon de la bande qu'on a, combattant IDPS, moi, maï na vino, aza tata munene, aya biso nyonso, nazo flatter tenga Kimbuta na flatarate, nazo le bande vérité, mais beko mboka, oh etumba na eto respectant, tout ça la te bilo na sentiment. Ba manipuler bino pote pour objectif nous sous na sima to kundande papa malamu président malamu na lukumu nyonso bo bazana na bitumba ya ko l'élection lobby et ko continuer ko zalaka na ngo. Merci. Parce que vraiment koki masimangonga sujet na biso suka outi Japon. Il y a 2 ans c'était à Chine, le Japon. N'habiter na Japon au Kei Masolonini parce que entre états bande kwanzola na bao les lanzele salamate otanga ki makala elengesa au prometaka isalamate siko na Japon oye na nini ba japonais ba promettre nini ba kimono na habiter ba merci na négocier ki japonais na bosolo ya nzambe na négocier te bao ba yinga penza ba yinga Kimbuta banga avion alinga otambola na avion te. Donc Japon olonga na Paris 7h30 olonga Paris na Japon 12h tana nza komi okanga mika likolo donc na négocier te to fani na yoki ambassadeur à Japon a 5 audience na yambiye na kamoni apesi ngai invitation ba témoin na bazali ba batibuka ba tonali ki na bango na tuni na bi mais ngai na gouverneur de la province on a mon ministre des affaires étrangères à Japon azo invité ndeni invité collègue na ou bien ministre sous gouvernement moi aussi au niveau provincial niveau national à Japon ba solana niveau national na biso réponse à mon cousin l'autorité à Japon ba yeba yo po yeba Japon raison ka yango abena ngai fale les autres diriger capitale, on a besoin de visiter la grande ville à monde, autant la peine de comment fonctionner. Dans ce binzela nake, ba bimiselinga programme, ba yambinga nanu, moni bango na moni kama on a Chine et comme on a Japon. Ministère Affaires étrangères les alliés. Mais ba dans un service moko spécial. Et ça la politique extérieure. Il y a Japon. Côté ka Japon libanda. Côté ka on basala ko intervenaka dans ba projet de développement. Mais kuna dans la société mongo, elle même appelle ça une association. Tout le monde qui a même la Chine, les gens na kendeki, ba rendez-vous une association des oyinga.
donc tokomi nanu kuna to remercier bango pour je crois bon c'est ça qui na manifestation moko au 4 camions anti-incendie yaki l'association na mde pesa biso donc na équipe yaki pour la formation to remercier bango to solo na bango na président penza patron ya la groupe n'expliquer la vie biso mo ville tout ça là qui est fort to somi peu 12 camions à Sika boye abisi nous sommes au courant par rapport à l'effort Bossali, la population aux Anango, Ezaka Mouké, Tokotine de la Bino, na Bandeli Malobanae, entre 10 et 20 véhicules anti-incendie. Et là, il y a Bautine de la Bisso et Yangwal. Tokotine de la Bino, entre 20 et 40 ambulances. Tosengite na lo barabino to ko remercier alobi to routine de la bino comme sali effort bino mo boso ba camion na bino ya Sika 12 biso pe tozo ba bino entre 10 et 20 camions anti-incendie tozo ba bino entre 20 et 40 camions anti-incendie to kene pénaliste ya ko 5 boniko oui so dimza bien et ça là ni to gele pe na mwali soko senga ba expliquer biso soko senga awa to sengi mwa bibundeli pona koloba na mama ke RATPK yokufa te mwa bibundeli po EDP RATPK na musala oyo azarango bapelle chargeuse bapelle excavatrice mwa bibundeli banja to sisi masolo na bango après bango toke na ville à Tokyo. Malheureusement, à s'excuser ma collègue, parce que c'est une dame, gouverneur, oui, elle défendait le budget, donc elle ne pouvait pas être là. Mais vice-gouverneur Ayaminga, d'abord tout seul, je peux vous confirmer que maintenant il y a un partenariat entre la ville de Tokyo et la ville de Kinshasa. Alors dans un premier temps, pour la budget olympique, basant associé à jeunesse, va promettre biso formation zoya, la budget na judo, karaté, la discipline sera déterminée et les équipements. Après on a qu'un ministère des Affaires étrangères, tout celui qui tout le processus électoral, heureusement on a bengelagi Kinshasa, Babisinga Sukoyo, to commis vers 17 millions d'électeurs parce qu'il ne faut pas aller avancer des chiffres là-bas. Ah bon? Pour 1 million. Alors que la MONUSCO est là, accompagne la CENI, nous approchons, je crois, comme même 20 millions. Après, on a toqué la JICA, place à Makambo. JICA, donc vraiment, d'une manière officielle, est chargé de la coopération. Concrètement, Kinshasa est gagné. Le plan, donc, j'ai l'honneur, Kolowanaba Kinoa, parti à Golela Biso et Kosila Mokolo Musalana et Kosila. Plan de mobilité de la ville de Kinshasa. Naotogo Kotia Manzaka, Nicolas Mikanda, Yaba Japonais, Baosale Rabiso, plan de mobilité. Zanini Ndeni Kotambola Nzela Nini, Eza indispensable. Nzela wana il faut salama bazui en charge lokola souci à l'engesa banzela lokola qui quitte zolonga foire ti ma campagne donc so ba sali plan so ba salite ba bandi déjà ko sala po biso to yeba te bino bokansa mundele pa ba no sala kuna il faut ya te aoya pour comparer oya duna satellite na réalité na miso donc plan de mobilité. Et là, vous avez l'engimingi développement, il y a plein d'abissomoko, SOSAC. Parce que nous avons un plan qu'on appelle schéma de... C'est le plan de mobilité sur SOSAC. Or, dans SOSAC, hein, il y a des plans particuliers, il y a quelques parties à Kinshasa. Moussou, c'est quel schéma. Schéma là, et nous, et comme un plan.
Donc en fait, ils viennent résoudre notre problème de plan d'aménagement. Donc on gagne plan et la mobilité, bah il s'engage les sous donc bah souci avec l'engagement ça on a abopia plus na katia plan. Non seulement l'engagement ça, l'engagement va expliquer l'engagement yokani penza, balabala nous sommes comme indispensable pour qu'il se comme fluide. La JICA prend ça en charge. Donc ça peut produire 2 avenues, 3 avenues, 4 avenues, ainsi de suite. Merci Ndeko gouverneur. Nangunga Pesibiso Toebi que ba réunion Zébélé. L'opportunité peut se répondre na ba préoccupation ba kinois parce que Sengela Kioloba. Tout comme na sous émission na biso, mais na rosenga na ndingisa na yomoko o mekapé ko rappeler sous na conclusion ko ça là. Na ba kinois pourquoi il faut pas foutre vignette au banda lundi parce que na lingi au salon le quoi message bon spécial aux amaloba pour na rosuki cette mission. Balobi ezali kama oyoka sonité so okipa voisin omonimo makamalamu oyo ko bongisa pa na yo tricher yaka nango na kei Tokyo na kipa ba japonais je retenu 3 choses na lingi ba kinois ba koma nango. C'est un peuple travailleur, c'est un peuple extrêmement courtois, de bonne manière. Babiko Yamabaninga, vraiment un abord très accueillant, et c'est un peuple discipliné. Bakinois, japonais soit Ake Moussala, Ako Moussala na 8h à Kangi téléphone à Tchekuna. 12h sera si Moussala a fongoli téléphone, a téléphone, a fongoli 14h l'heure. Et à midi ils sont à table. 14h quand ils reprennent à Kangi téléphone à Tchekuna. Na bureau au comme on a japonais na téléphone. Allô, maman les joké wapi? Non, ça n'existe pas. Quand on doit travailler pendant 4 heures, les 4 heures c'est pour le travail. Donc, les lignes qui n'ont pas comment travailler, comment discipliner, mais comme vous avez déjà peuple Mouaya Mavaninga, Malam Bouzala, très courtois. Voilà message. Misala Ezo Salama. Misala Eko continue ko Salama. Na rythme Yabakinois. Na ko balukila pe gouvernement. Na simbalo bako pesa. Mpako bo futa. Surtout, bozo le lanzela. Vignette zoya. Ata tozui 3-4 millions à 4 avions. Tozi panano toko zipa. To bongisa. Mais mon Kozamboka Pesibiso na maboko VD 11 millions, je crois que nous aurons semaine prochaine. Tozo banda likamba voirie, likamba assainissement pe na lobby. Vous pouvez sa confiance na verda, to accompagner geste propre, biboa kelate na terrasse Nzambe azala na bino. Masali Sabiso surtout poto kunda papa Tshisekedi na dignité nyonso na honneur nyonso. Batondo mingi ndeko gouverneur nangongo Pesibiso équipe nationale à lelo ezalaki bongo na papa Nkoi, Sylvie Bongo, Solange Kwale, Jules Boulembi, merci na bandeko nyonso pe na présence ya bandeko ya gouvernement provincial pe ba service nyonso vila Kinshasa et Sili ndeto kutai na mbalasima bobo tombo kabila. Vous allez toujours branché, dire émission à Bino Yangwana de part. Donc c'est Charlie Solo qui vous parle Yamboka. Ça dit vous la brancher, bon moko Yamboka. Émission à carré, boss momo na souhaite donc ma solo à carré quoi.